like a Hellcat. Oui, merci Nabino, merci Naba abonné Nangai. Il y a Tekem TV, Mama CC officiel. Abonnez-vous massivement à ma chaîne Mama CC TV officiel. Mama Mokondi Nabango. Merci Nabino, lelo la nigina la Nabino. Ndenge nini ya ko bloquer ou cacher babonné na yo na chaîne na yo YouTube. Parce que na moni batu mingi batu na nga Mama CC sona singina kanga babonné na ngai na osala ndenge nini. Yango lelo na profiter na sala no vidéo même il y a 5 minutes. C'est bon, nazo lakisa bino. Bo fongoli ordinateur na bino. Yango nga na fongoli. Boye na icône na bino côté ya côté otia photo na yo photo yango yo. Botala bien flèche nanga. Là, on a cliqué. Et mingai na awa. Tozana votre chaîne achat abonné YouTube Studio. Beaucoup cliquez na YouTube Studio. Là. Ceux qui vont cliquer na YouTube Studio, ils ont chargé. Waouh, que vite. Vous voyez, awa isusu. Bon, et bimisi. Paramètres mususu. Tout ça na tableau de bord. Tout ça na vidéo. Tout ça na playlist. Biso to cliquer place, il y a paramètres. Là. Tout à flèche. Paramètres. Ils ont chargé. Paramètres. Là. Tout à flèche. Paramètres. Ils ont chargé. Yango yo na paramètres. Tout ça na. Voilà. Tu recliquer na paramètres. Tu recliquer na chaîne. Voilà. C'est bon. Si tu cliques na chaîne. Voilà. Il y a information. Il y a paramètres avancés. Biso tu cliquer na paramètres avancés. Là. Après, si tu cliquer na paramètres avancés, faut vraiment descendre en bas. Là. Là. Bino bomoni, so botali bien awa, comme na loba ke tozo obligé ya oboma abonné na biso, nga nazo bomba pe abonné. Omoni à YouTube yemo ati nombre d'abonnés. Nga na cliquer afficher le nombre d'abonnés à ma chaîne. Maintenant, nazo longola ba nombre d'abonnés nanga, ndenge eza affiché na ba vie nanga, ba abonnés nanga, ba mona public nanga mona. Là maintenant, nazo cacher ça. Naye awa, c'est ma ici, dans l'ongoli. Après, je regarde. C'est bon, enregistrer. Là, enregistré. Nombre d'abonnés nanga et bombami. Vraiment, yango yo babonnés nanga. Et j'aboye. Yango. Et bombami.
ilingi susu bato bamona te mais eza mpona kolakisa kaka bino babone na nga oyo balingaka Mama CC TV officiel. Votre chaîne, il est là. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Bientôt, vous avez biloko bien, bagag, théâtre, information, nyonso, tozo ko organiser toujours kaka. Na chaîne ya ba mama autrement dit Mama CC TV talaka Mama CC tokozala seko na yo toyembela yebwe panda na yo umela Mama CC panda na yo umela Mama CC to s'abonner massivement bato nyonso balingaka nga na Mama CC TV o s'abonner osala biso bien toza na nyonso chaîne biso nyonso ezali sauf compréhension ya bato ndeka elanda biso donc tozali à tous s'abonner massivement na Mama CC TV TV na yo TV na nga TV na biso tout ciao.